l'église est belée vraiment, est belée, baza ba moi gris wana bazo travail. Bon Zambé vraiment ezo kita na Bukavu. Wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Bon Zambé ezo kita na Congo, bon surtout na Congo, to tshaka na Congo en général, on se mona ba bêtise. Wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Omoni mutu azotambola na 7 litres ya mai. Et puis surtout tu vas comment peine en ba carton. Ozomona ki évangile to komi wa. Wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Nazolanda télévision nazomona mutu azobimisa vraiment ligorodo na libumo ya mwana mwasi. Pe bato baza wana baklame miracle. Miracle wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Mba mutu pena tindeli yo courrier pena na carte bancaire. Aibisi yo kota na loge signé tchaka impact sa makila. Wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Kanisa na église to komi na ba PD. Yo kufela amte. Prophète PD, pasteur PD, diacre. Wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Magenda. Oui, eza kindoki. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona atako babakolaki mafuta na mosakoli lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité. Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétienne, toujours aux amis. Je dis shalom, shalom chez vous. Très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ aussi, ceux-là qui aiment le www.nazareth.tv.com et le banangwe yangamwana le bisika bilenga bunzambe fandaka bisika ba chrétien solo bakutanaka bisika ba sali ya tata bakutanaka eza awa no commente. C'est la votre humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, aussi la princesse de l'Éternel, la humble, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous présente cette émission, l'émission Table Sainte, comme on le sait tous que c'est une émission dont nous recevons les hommes de Dieu autour des sujets très capitaux, très importants qui nous amènent à l'expérience, à expérimenter les choses d'en haut. Et aujourd'hui, je reçois pour vous, comme je suis bel et bien ici, à Bukavu pour l'œuvre de Dieu, je reçois pour vous un homme de Dieu. Nous serons vraiment bénis, édifiés. Mais le temps pour moi de rentrer rapidement à la régie, si possible. On va prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Monene na yo, Marcia.
uko wapi la princesse de l'Éternel uko hapa na Bukavu donc ukamwe te nazo kim et sangana kaka. Nous sommes de retour, je pense que c'est quand il a fait plaisir à tout le moment de la princesse de l'Éternel na Bato France et surtout Bolingona Bisso, particulièrement Yanga, la princesse, la présidente du Parlement céleste. Izomata, overdose. Cette fois-ci, mon tabeb c'est la moninga sanctification a été. Mon tabeb c'est la moninga sanctification a été. Jésus revient bientôt. Le temps pour moi, parce que je suis vraiment comblé de joie. Na plateau, tozana basali, nzambe mususu ba yokutala biso. Ba yokutala ndenge émission ezolekala parce que na les nazarés à la kabo comme ma famille, awa kosela nzambe. Et aussi Maman Mariam Piamé, pourquoi pas aussi l'homme de Dieu, le prophète, dont j'étais le nom. Parce que Sandoukou, c'est comme ça. Je disais tantôt que je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Betou. Le pasteur Timothée Betou, c'est mon invité spécial du jour. Tout ça m'a bella au solo la naïe, il y a Bukavu, d'autres à Bukavu dans les seigneurs. Le temps pour moi de dire shalom, l'homme de Dieu. Shalom, 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 ma sœur. Comment vous allez? Très bien. Bilinga les Nazaréens, vous avez la Katia les Nazaréens, partout dans le monde entier, au rebelle Bamonini. Na komisina nzambe, eza ya liboso, oyambinga na plateau na bino, nzambe na biso azala nzambe na bino. On doit pasteur Timothée, on peut expliquer qui est l'homme de Dieu, au hasard liboso na biso, côté biso na banda kapu. Mosani na nzambe oyo azali liboso na bino. Na botami na famille à pasteur Touchia. Famille spirituelle? Oui. Ok. Non, famille nangai vraiment physique. Ton papa biologique? Papa nangai aza pasteur. Ok. Donc naza mwana pasteur. Papa kufa, maman père kufa. Naebaka maman nangai te. Mais papa nde naebi. Donc on a bandaki bonzambe naza mwana muke na bandote na âge déjà à 12 ans tilelo nazo salela nzambe parcours nanga eza mulai mingi. Oui. Merci to resololana no système ya église ya Bukavu nous travaillé pasteur Betou boni mboko Bukavu né grandi ici ou bien venant ou bien passant en passant. Je plairai en mangeant, je plairai. Donc, toye, le bosso to bandai koleka, mais tout vraiment to fandi. Donc, to fandi vraiment awa, na sali mariage awa, na bali fille awa. Alors, tout ça déjà. Pesa bisona, obi ezana batebelele aba yoki la certificat externe na zo ya externe na koti Rwanda, mona kei na bimi. Bangilanga makasi. Pesa bisona comment atmosphère ya Rwanda ezali surtout na Bonzambe. Bon na Rwanda vraiment Bonzambe fanda. Bonzambe fanda oyebi ba oyo tokokyo loba tokokyo yoka thermomètre ya komeka Bonzambe nzambe ndayebi. Mais ba église na Rwanda efandi vraiment eza chambre nanga na lalaka. OK. Donc nayebi Rwanda vraiment nayebi yango. Merci beaucoup pasteur Betou azape moi na pasteur pasteur papa na bino azaki na Kinshasa. Azaki na Kinshasa, azaki na Kananga, azaki na Lubumbashi. Bisika wapi atike l'héritage ya l'église ya Bukavu ya Kinshasa l'église ya nini pour église comme un royaume abeti ya tuna biso. Pour le nazana mwana oyo ya pasteur. Pour bino ne boza ba prince, ba papa ba roi, bazotiki la bino ba église au pasteur, excusez-moi pour le dire, to lo ba na vérité totale na boy en face. Oui, totale na face. Oyo kokyo loba panangai nanu na lobi eza ndemba na te. Po papa nanga azaki pasteur à église moko babengi Malemba. Donc bato bayebi na Kasai ndeza ibele yenda memaki yango na Katanga. Alors tango akufaki ngana bimaki nakeko evre na nzambe malamu. Donc na sali papa nanga ese akufa oya bokola kinga vraiment ngo ikisisi. Donc ndazwaki ngai alendisi ngai abimisi ngai tilelo naza
akomi boye. Donc ce que vous avez malchance papa tikela ki testament et puis comme il kamba testament to na époque wana papa zana na maela ko tika testament pour série à testament et comme un peu trop. Donc soit tu yo poso bon sera déjà testament na yo hein. Non non. Musala nzambe to uzwango ndengwana te. So to zu ndengwana donc bonzambe za lisusu te. Bonzambe za lisusu te. Nakoki obota mwana destin ya mwana nzambe nde ayebi. OK. Donc mwana akoki obota ngana zokanisa kozala pasteur lobi akomi politicien. OK. Lobi akomi soda. Nakolongola ye kuna aya kokenge l'église. Merci pasteur Beto Timothée Tozo Lobelana Nutina Yabasset. Donc comment évolue l'église du réveil ici à Bukavu? Papa Timothée, est-ce que vous rappelez parfois son hein? Balokito oyo et les kakana Kinshasa et les kakana monde entier par rapport à l'église. Est-ce que comme les rabbins peut à Bukavu na matoi et komaka tozo prier Zambé. Tokomi na moment moko eza difficile. Merci. Pour toyeba basali nzambe ya solo na basali nzambe ya lokuta ba église oyo kotela biso butu moi ba comportement moko bizarre. C'est comme okoyoka lokola na Bukavu nde ezo régner cour des grands. Donc ce que va lobby cour des grands eza basali nzambe oyo bazomela whisky ba meli vin. Oh. Oui, bakota ka boîte wana baza ba grand. C'est comme biso ba petit, hein, tozana na mabolongo toyebi na kofuka mela nzambe. Toyebi na kofuka ma, donc toza ba petit. Okomona okutani bango bazotuna oza Philistin, oza ka ba terme moko. Oza Philistin tozana. Donc il faut à Montréal. Oui. Donc azolinga nde a comprendre est-ce que oza na danse na biso bioza na danse na biso te. Donc babilo kwa ndengwana. Donc c'est comme Ivan wa ne c'est commis et ça ka biso nde tobimaka tobimi Bukavu tokeki toke komona tozipe akuna toye nango et pourtant bonzambe za ndengwana te. Na koki okende king eza nzambe ona bimi na ena Bukavu nde na ke nango king. Nzambe ona kota nango king na ke nango poto nde nzambe wana na memi. Eza kokoma na poto te na zwa caractère na comportement bato ya poto na ya nango na Bukavu. Non. C'est la Kinshasa c'est là qui bato ya réseau. Ça on demande non réseau. Réseau. Donc ba pasteur a réseau. Donc réseau na bango. Na réseau na biso to za intel to vanda to betara masolo. Mais to moni na skin système ya mankio na. Na petit so qui mankio na. Non. Donc système to limbola un système il y a prophétie to pe ba miracle en bata. Obi les a avec ta. Allez système wana awa pesa awa pena Bukavu ezali. Comment ils ont ça parce que akini pena ba technicien na ngo bazali ba o pena ba vandela ngo batangela ngo classe na bité soki na institut nini wana na yebité institut mankiona. Et donc batangela ngo pena classe parce awa pesa ali koza ba oyo eza 3 donc na kokelo bana 3 volets bien 2 volets. Koza ba o vraiment bazo salela nzambe na musolo. Bazana ba prophétie vraiment yo qui obeti et simbi vraiment. OK. Bazali. Koza o mususu ya mbata ozo benga wana ya mbata bazape. Bazape ozo mona basali kama raison na bango moko pasteur moko ateki lisolo alobino ser nangayo abali nanu te. Azana ba moyen na ye pesi prophète Songolo tango azotea azobeta yo donc ozo comprendre que eza biloko oyo ya solo ya yo ya kati mais tango siko gâteau ebeli ande tango toko ya koyeba ke eza couple moko ba beta ki pasteur na donc pasteur ateki disque ozo disque église oui o wana pe ezali koza mosusu pe eza kisi eza vraiment ba démon donc baza awa na Bukavu baza ebele bazo kata bango banjoloko bazo eza baza ebele awa donc banganga kisi vraiment ba changer ba tike na bango kolata
kopakola bacoka banini bakoti na église grand bible eza wana donc ye lisakoli pa na eza ma ya komela mosala na nzambe soki neti batieli biso liboso basali yo mibale oyo wana ya mankiona batekele disque na ya kisi vome tozwa nani bango nyonso mibale tokozwa ata moko te po papa ya lokuta eza satana ntango nga deja na bandi koloba ke non nzambe azoyebisa ngai boye prophète sanduku aza boye eza kope bapesaki ngai donc nazotia vie na ngai danger lisumu wana na kotubela bato paster makambo ya bonzambe na kitasi ya évolue mingi évolue pena mingi na peut-être soki apena Bukavu bozana ngo betela biso nano comment base na nzambe parce que na kine comment bakati mutu antaba ndi na kati église poli ba soloye ba service wana bino bandi boye ba to mara plein et tondi l'église wana zoloba kini ngala zoloba nde ya awa na yana lingika za par exemple la kini pour que yo pese faire awa Bukavu pele kaki ba église moko mibale misato oyo nga moko na yebi OK batumbaki bakutaki mutu ya ngulu ba mususu bakutaki mutu ya ngulu eza ngulu eza ebele pembeni wana bate mutu ya ngulu na tongo bandimi bae plein merci batondi baza tozana bango mais pasteur Timothée yozolo bakaya ba susu to yebi pété pour biso to comment otala kana mono na kingo eloko te na maboko eloko te système ba bague système ba ya ba chaînette we continue te boza retard pour monde c'est le christianisme bon ça dépend na ndenge mutu ye moko azozwa bonzambe na ye kolata chaînette eza mabete kolata bague eza mabete mais kozaba bague ya ba bague oyo batie biloko na kati baza pe awa pe na Bukavu baza na yebi pe ba bishop mosusu baza na babague wana donc tango tali yango nga moko na yebi ke o bague eza ya maison songolo baza awa ba église ebele vraiment ebele baza ba moi gris wana bazo travailler bonzambe vraiment ezokita na Bukavu bonzambe ezokita na Congo surtout na Congo totaka na Congo en général on se mona ba bêtise au monde les aki na pasteur retour à la parole bolimbisa ngai mais lelo comment défendre ndé ba bêtise atang komba mutute na lobeli mutute et comme boyanga na boko melo moko contre la humble la princesse de l'Éternel pasteur Timothée yozobeta ma solo yo babike mai pe ningana pamba te soko yo ozomona mai zo ningana seke yo poza kina kati ya mai même ataku to pia babise yo poza kati na bango po tozomona yo po ma solo ozobeta mona ba na plutôt na certitude ya makasi se ozalaki pe na bango olongwe yango lelo profondele biso vérité non question zani ni batu nyonso tango ba toza basai na nzambe toyebani na mboka toyebani kombo na ngawa na Bukavu yebani na Congo yebani donc pe lelo monde oyo bakomona nga na bilili na koyebana lisusu donc nayebi ba master o bazana ba biloko ndenge wana nazo prier ka nzambe asunga bango akutana na bango toza ensemble mais yo mekata mwana mte ba consultant nga ebele donc c'est que ba ka soni te ya ba faux pasteur baza eza musala koza mususu po naza na église parce que toi le balançon le pasteur na kata malbate tu as une très grande église par la grâce de Dieu il y a on nzamba pamboli na bato ebele na Bukavu nga moko naza témoin naza na église koza bandimi na ba pasteur mosusu bayaki na bureau na nga na yambi bango tofandi tobete lisolo bazo encourager ngai balobi musala osali eza bien vraiment toza sima na yo yebi na derrière kokumisa nga mingi wana nde etikaki ngai nabi oyo vraiment kozala nini bon nalandi bango nalobi bon boyebisa ngai réalité eza nini ponga ipe na lingi te to cartonner biso nyonso ensemble nde baye kofungola ngai siko baza na mutu na bango moko
papa na bango moko oyo akoki osunga ngai akopesa nga bag nazangi kaka mwa eloko ya moke mpo église etonda mpe nayebana mokili mobimba église nde ezalaki ya otonda mokana mwa moke sikoyo natali bango nalobi non soki mwa ezali opesa biso kaka temps tokoya na ye akosalela o biloko comme ça nayebisi bango bo nakokanisa nakobenga bino nakokanisa nakobenga bino nakanisi soki balandi ngai nakozala na mwa kokoso moke mais nzambe moko ayebi alors mama wana azalaki membre de soutien na ngai numéro 1 na kati na église. Oui, oui. Donc ba membre église tu va comme ko influencer parce que ninga mabe. Oui, oui. Alors my God. Après ça on a appelé ça qui est Noana abanda ko mi retirer malembe azo mi retirer mais nga nazo poussa na kaka nazo la kisaye ke nzela wana za ezanzela moko ya mabe. Fin de fin naye ko comprendre siko ba la kisinga ba photo ya ba pasteur ya Bukavu. Donc baza ebele na baona bando kanisa te eza secret na motema bakangisi vraiment ba photo ba pesa ni mbote na tipango aza mosika te aza wana Tanzanie ayaka wa Ernyoso donc Ernyoso aza ye pas pasteur te aza mondimi kaka bon wana moko nazala ba ndeko mosusu babimi na Fizi bao mosusu baya ko solliciter ngai bayaki pe balobi bazotambola na ba église bautaki Fizi eza ba ndeko mosusu baza na kini kuna oyo tokoki osite bakombo na bango te balekaka bayaka awa bon papa biso na les Nazaréens vraiment po bandima yo po biso awa tosala bajena satana te oui oui po ton ndima yo totanga bakombo penza te so pe kela mpe na ninga tembe pe totangi na biso mais soki pe na ninga tembe te topesaka balsine omoni eza na pasteur mpa uta Kinshasa pasteur ngalataka mingi baveste ya milai pasteur baveste ya milai mpe bapasteur beyekolata oyo basalelaki ye na Fizi ya eza ya motoki ya motoki vraiment soki molandi vraiment bapasteur mingi oyo baza na kine azotravaille aza jeune aza trop jeune lokola ngai peut-être oza na ye même âge moko mais aza na église aza na mbongo koleka ngai yaye basalelaki ya motokisaki ye vraiment soki motoki ebimi ekade soki azozwaka mouchoir na ye asali boye bino nyonso boza te asalaki bamiracle moko kotoyo na Brésil na wapi kuna asalaki yango tosukeli wana donc bandeko wana bayaki baye kosolicite ngai mpe alors nayebisaki bango bayebisaki ngai oyo ya motoki eza vraiment ya komela te bapesa ngai ya bafleur natia na église pardon ya motoki ezokomela te ndenge nini donc eza ya bapériode bakopesa période mais mikolo mpe azoyokana te bazopesa période franchement mikolo azoyokana te nde toza na Bukavu awa peut-être il faut na mi renseigner peut-être si akomi awa po ake tsu kotoka atoka lisusu donc batoki ake asali babiloko wana babrésil mpe akendaki ayaki mpe église mpe eza na bakote bakomini ya bakomini ya ndenge natanga me naotanga te sikoyo soki batoki se neti mikolo motoki esili na kati ya nzoto aza esu na mai te motoki eza te il faut azonga esu koto batokisa ye sikoyo parce betano ya bafleur alors bafleur wana bayebisaki nga bakolona bafleur après batie eloko na kati bon eloko yango nayebaki te nayebisaki bango ok eza bien nayoki mais naopesa bino réponse nayebaka te nini etiraka bango mpana ngai donc bayaka bango nde bayaka koluka ngai naluka bango te donc mpe natambola mingi te bayaka koluka ngai basi bapesi mpe bamosusu na baye soki okotika na église omoni bafleur na kati ya chair ou bien libanda na porte donc banda kobenda bilili malembe bafleur oyo artificielle to bafleur ndenge oyo bafleur
babwakelaka mai babwakelaka mai oui il faut bakolisa naturel il faut bakolisa yango l'état ke ozobwakela yango mai nde bilei ezokola bandimba ezokola misala mabe ezokola na kati ya bato my god ezokola donc bao wana mpe baza bayaki mpe donc keba soko moni pasteur azozwa fleur oui oui ye moko penda kiki na ye moko andi kuba na bido mai azo arrosé donc ba fleur otezika te ebe bate yebe la vision ye bando benda déjà bilili bokoza ba mususu pe bao bautaki na Katanga bayebisaki ngai baninga Zambi Katanga ezaka place moko voilà alors bango bazo kata bango banzoloko na monoko donc soki azoloba ozokanisa lokola ye azalaki place nzambe abandokela biloko na ye Yesu Kristo nde mutu penza koma bakomaki yango nzela moko na Bible na ye donc azotanga vraiment ozo comprendre te oui biloko yango ezali ba mususu bazobenga na Swahili ya Katanga babenga yango mbanzunzi tunzunzi cela veut dire to batu moko ya mike ya mike ba eza force moko eza force mystique ba lona ka bango na katanda ba bokola bango na katanda ko batie bango ba pesi bango biloko ya kolia bato wana baza na ba guérison moko ya tic-tac ba pasteur ebele bazo travailler na eloko yango awa pe na Bukavu baza na Shaba pe baza donc bazwi bato wana batie bango wana na église tangu yazo leka homme de Dieu azo leka soki asali boy bato wana nde bazo beta bato ba jido bazo kweya bino bozoyeba bazo mona na te eza mystique bino bozo kanisa lokola eza nguya nzambe nzoka ye ayebi force azo utiliser donc soka tika boy bozate neti mikolo eza ka bataka koza moso azo beta même atana libomo onction libomo est-ce que so mona onction libomo vraiment abeti boy bino noso nela azo beta bozate oso kwei na beti boy kuna kwei donc ba nani ba to mikuse bazo beta ba party bino bozo mona osala tele mana beta party donc ozo ka okanse na kwea kinde na ka ki vertige batwala nde bazosala alors mouvement wana esekoti mingi na sacerdoce ekoti fandi vraiment ezozo ampleur donc baoyo pe baza na bonzambe totikala tozala ini to prier nzambe akosunga biso je pense que ba technique ya mutoki et ça va passer nous sokazo te ya on dirait Bible ba melisi yango ya komelisa azo bimisa comme si Bible loko na habité je ne sais pas bino mukolo bozo ozola ndozo mo anetike non je ne sais pas na habité pasteur Timothée Betou to habité vent wana banani ba yoko bébisser la bino église de réveil na Bukavu ezo uta wapi ba pasteur ba missionnaire ezabino on bozo ke bozo même na Bukavu to ba bazo uta poto bazo ya la bino ezo uta précisément wapi. Merci na question ana na ko répondre ngona deux volets. OK. Volet liboso eza koloba batu ba yeli bisote bilili otozolanda bato bazolanda koza bao bazotala ngai balobi ngai pe na lingi na koma lokola Timothée. OK. Ngai pe na lingi na koma lokola la princesse. Bon. Motema na yeko kyotinda ke princesse peut-être aza sima ya boy. Ozoka akiyinde ngwana. Bon, mosusu pe akozwa courage alobi na landa nanu betu na yeba force na ezani. Ozoka ndengwana. Koza pe ba mosusu tant tozolanda ba télévision tomoni déjà ba Nigeria nde bazo sala ozomona muto aluki mbongo akangisi mbongo awa ke Nigeria ake Tanzanie ye moko ake koluka biloko na ye aye na wana isa moko ya mibale eza vent mingi oyo so utaba epa ba missionnaire eza vent ya bakisite bango bazoya nde na eloko babengi kozala PD ou bien lesbienne
baye na bambongo wana baye ko influencer nango ba église tondima mariage pour tous. Donc tondima mwasi na mwasi babalana, mobali na mobali babalana. Donc va wana pe nde bamindele bazoya nango na ba organisme ezoya nango. Mais oya sacerdoce mingi vraiment eza arme ya satana pona koenvier. Ofandi bo lule lobi apôtre te akana bien asalaka bikamwa ngai pe na koma lokola ye. Donc apôtre akenda ba poto akebo ngai pe il faut na koma na niveau wana. Bon soki oyebi source inspiration ya apôtre te okoki kokwea na maboko ya ba aventurier wana ba kotisio ba maison. Mais soki ke nzambe pe azana yo fukama kaka prier. C'est que pasteur Beto na bana na nzambe ba luka Yesu Masiya ba yeba kutana l'église ya ba fleur ba boaka ba mai fleur ekola ka pasteur akomi balongwa kaka na wana balongwa na question te balongwa na ukosilisa te ngai na yebisaka nani kai etali na nzambe na etenga na osemba na ngai te mama mais comme il kambuka si etali na nzambe na ye so kaza bongo ne juger point nzambe moko ko juger ye yo bi vexante pas timote verset wana na conteste wana te oh na ndenge nisu soki nazomona yo ndenge ozokotisa nga lifelo nazobanda lifelo nazomona awa koza pratique moko na bosanaki ko ebiso ilekaki awa na ba église moko ya minene za awa na Bukavu na otanga pe kombo na mbote ilekaki awa eza 2 mois 3 mois 4 mois awa dossier yango eza na parquet soyoka ancien de l'église qui est pasteur azui mondimi alobi tokende tosala prière kokoma na prière abambie maele ebundi akitisi pantalon babando sala rapport mibale basali yango wapi na cher ya nzambe siko aveuglement wana esi ebeti bandimi okuti église plein pe bayebi alobi ya solo vie asalaki eloko oyo bandimi bazokima te batikali ozoyoka Satan aza na œuvre mais oyo aza na bonzambe moke atalaka à comprendre alobi tozali suna nzambe te fona luka nzambe place ça. Donc esalemi na 2 églises awa na Bukavu siko tango asali bongo mutala mke mtake funda to bandimi bake funda. Donc enregistrer pe yendenga zo sala tout amemaki yango na parquet amemaki yango na parquet awa bafundi pasteur yango asi akima Akimi Bukavu. Akimi Bukavu, ça on a Bukavu te. Mosusu, eza diacre. Na même pasteur wana sur ameni diacre. Akomi kuna beti lisu kata na ende nga betaka. Diacre kitisi vraiment abeti et comme bon mesano. Pasteur, siko diacre ake ko confesser et pas pasteur mosusu. Nde secret ko bimali banda. Donc ozomona ba pratique wana isa ba démon. Mais tellement que église tobimi na face ya koluka bonzambe to luka bandimi ekomi business nde ozoyoka bato bazokota bake koluka bakisi ya mvutuma bakisi ya domination pour dominer bato afande na bato na église oya lobby eseli papa lobby eseli to kipe ete to landa ete to juger non papa Beto phrase wana ya tope vexi wana ya ni juger pour lobby eza pour na bongote eza pour na nini est-ce que pendant moi to ko juger basel na nzambe bible bien on est juger point oui okoki ko juger basel na nzambe te moko lobby to koyeba bango na bambuma na bango na misala nde tokozoyeba bango yo outi koloba wa retour à la parole mais misala oyo lelo tozosala eza retour à la parole outi koloba kobwaka mwa eloko moko awa ngate na lobaki yango bat balobaka nango nanga na lobi donc ye biso pe tozongeli kaka ndengwana tozwa kaka mwa eloko wana retour à la parole ok lelo tozosala ngo mukolo retour wana lelo est-ce que akoyebisa biso tozala la parole Mukolo retour à la parole. Ah ouais, mukolo ana. Ce qui a eu vraiment à talibi sur lobby. Est-ce que vous avez retour à la parole ou bien vous avez na âge digital?
C'est triste, papa Betou. Conséquence, est-ce que, première question, est-ce que Bassa Nanzama Bazo Kimambangu Bazwa, Onyo soit Mokili, tout ça, combo, succès, Biloka Mokili, Bazo, Zabena, Bazo Zoamo, Peba Fruit, non, Basimbi, on a ma beaucoup à Bukav. Bafruit à Biloko Baoki Ngoluka. Oui, oui, eza bomengo ya ngonga. Yesu ye moko alobaki e litomba nini ona kokoko suwa. Nazanga lola pona zwa biloko nyonso ya mokili. Litomba nini eza na kati. Lo basali wana bazozwa gloire. Gloire ya muke, ya ngonga muke awa na mokili. Nde bazoswa. Mengai nazoluka gloire ya mikolo na mikolo elongo na Yesu. Bango bazoluka nde ya muke. Oya muke ya bango wana bakobela maboma. Tokosela bango bakoya. Oyebi Bible ndenge tozo liango, tozo interpréter yango. Tozo interpréter na ba façon moko différent. Ozoka. Tango lobi ke pasteur azan Nzambe. Sikoyo mondimi ozana. Dana mwana Nzambe. Oza mwana Nzambe. Siko Nzambe moko azana. Azawa. Bible lobi que nous sommes des petits dieux. Awa na sia mokili. Donc nangai pasteur na yo. So kiesa kande mwana te Nzambe alingaji apesa mwana na yali kinda kufate. Gloire à Jésus. Donc tangu ngana sali mabe il faut na luka moninga na ngai na tubela asambela pona ngai. Pasteur Betou eza pasi mingi. Comment un chrétien ozolanda biso lelo na monde entier po bazo kozonga côté européen okanga ke Zambie na ke Lubumbashi na ke Bukavu na ke Maniema akende ko renforcer neti o wana mutoki mikolo azotoka lisusu te. Même Brésil, Nicolas, qui était, je pense bien à Zawa, bah, Tokisé, sous Azonga, pas que Tokisa va brésilien, à Tokisa peut va quinoa. Pasteur, comment un chrétien a zola nepsa koye baki? Pasteur nepsa zosa babilo kwa boy. Nazola na open na TV, mais nazola ma kasa kolongwate. Est-ce que naza vraiment séduit? Est-ce que ba kotsanga na kati nzunga mutoki, to na kati ba fleur? Pasteur aboki la ngamai pona tika la kakawana. Comment mutako koyeba yango ba signe ni ekolaki? Signe ya liboso soki pasteur oyebi to bandolo ba pona ba fleur, pona motoki, pona ba bag. OK. Ba biloko ndengwana ba onction moko omoni e comme exagéré muto azobeta na libomo bato akwei ba biloko ndengwana. Polongwana iloko wana eza délivrance côté Panzambe. Eza ya mutute. Eza ya mutute. Ponga na zana ba master o vraiment to koli na bango to prier na bango, standing ya vie ba komi nango miracle o bazo sala. Na yebi ke muto avant 30 minutes azaki na mwasi na hotel. Ngana tikala kina zo melaji. Asilisi tomati na e mutuka matishe miracle azo sala ngai moko ezolekela ngai. Ezolekela ngai. Ngana yebi nasaba master ndengwa na basa. Mais parce que ke bolonga bembe na bango. Oui oui, c'est place na zo. Nde place na zo kende kuna. OK. Po olongo tika mutu andengwana, il faut na no sala délivrer au moko. Oluka délivrance na prière vraiment. Au katalie wana olobi Nzambe sunganga iki camarade wesila. Il faut prier. Donc comme la paye moko. Oui oui. OK. Ya liboso, ya mibale siko. Eloko ezotinda biso to kweya na to tikala ba camarade ndengwana na ba église ndengwana pour moyen de vivre na biso eza nase. Donc ozo kanisa ke soki na tamboli na ete na favoriser na ba bêtise na yo wana te na oliate. Et pourtant on bosani ke Nzambe nda pesa kabiso. Nzambe nda pesa kabiso. Ngai nazala ba master wana ndengwana. Etikali bonjour. A oza orgueil likambo zate. Nazala orgueil te etali opete. Mais ngai na yebi nini na éviter pa na yo. Pona ya ko bebisa na ya
kobebisa maboko na ngai te nabebisa bonzambe oyo eza na kati na ngai te. Pasteur Betu tozomona l'église ba pasteur à modèle amour il est dans le fond mais au moins na mundi babi ngala lotaka pasteur ngala ti pembe na sambela bozoko na sambela lataka pembe abimela nga penja ye atenga loboko maladi wana sila ngala ndoto na moni pasteur nanga muchopi pende biminga twa ayoko bikisa ngai. Yesu pe azalaki na makoki ya kosala mpe baligorodo ebima na minoko ya bato na mabumu ya bato azalaki na pouvoir wana na basexe ya bato na basexe ya bato mais asalaki yango te. Donc eza magie wana eza kindoki wana nazoyebi biso maser eza kindoki. Plus tard bato wana bakobela liboma tokodélivre bango bakotubelaka eza kindoki wana nayebi biso date ya lelo koma yango bien. Comment total na peso exemple lelo papa a dit na bala ase quoi atala ba miracle ozo salema akolela héritage nini akoloba nini nde na tikela kibino nini. Donc pour tout ça la miracle il faut que ne kugumba mais là vraiment Satan a appelé ça biso ya pirate et bon ce qu'on dit papa betna tuni que tozomona ba œuvre ya ba fleur ndenge lobi wana na moni en église na biso na moni ba système ba fleur na moni pasteur na biso clarté mais na sambeli na la na moni ala ti pembe Satan a pe ayaka na ndoto na mi balusaka pe ange ya lumière. Donc c'est pas pasteur ba comme na système ya kokotela ka bato ba ndoto koyela bana batu bana nzambe na ba ndoto na butu ba lota ya c'est confirmé qu'il est dans le vrai. Dédoublement yo kanise zani. Dédoublement mutu akoki naza awa bona lobi bon tikala kendo visiter bureau ya ndeko Songolo na kepe na molimo na kepe na koti se loko pe na molimo yo kanisi lokola non nzambe inspiré ngai nzoka eza inspiration ya Satana ezali izo salema kolota sinde ba mari de ngwana kolota kande ngwana. Merci papa Betu tozomona système basinga ekomi ya kokangisa bandimi basinga kosombisa bango basinga bakanga balata yo latisa bandimi nante na komite babiloko wana pana ngai kosalema kata mokolo moko te ata koteka mai nazalaki dernièrement wana Israël awa batekaki ba mai ba $10 ba $20 ba $50 nazalaki dernièrement na Israël nayaki na mai te na donc au moins nous azotambola na 7 litres ya mai et bisuku tu bakoma pena tambola ba carton ozomona ki évangile to komi wapi. Donc nzambe akoki so révélation moko tambola nango mokili mobimba oyo na babido ya mai otekaka ba mai vraiment nzambe akelaki ba mai nyonso oyo apesi yo bando teka babido ya mai. Papa tout est possible nzambe na pa ebisa ezala tambola mutakala to prophétiser. Bon, yebisanga lisoso nani mosusu atambola mutakala apart ezai yebisanga mosusu kanza makoso sont pe na génération parce que ça la mina micho to ko passer na nando génération ni oya biso eza ba dimension likolo te bino botikena ba dimension se bakobela liboma bino ne bo délivrer ba na confirmer yo bakobela liboma eza toza na bango bo tozolanda na bango na sepe lo mo lo bi bakobela liboma ba bo délivrer ba oui toza okokanisa émission akolo pasteur Betu alobaki ya solo bakobela liboma ezakala mingi te nazolanda télévision nazomona mutu azobimisa vraiment ligorodo na libumo ya mwana mwasi pe bato baza wana baklame miracle wana eza na Swahili ya shaba babengi yango magenda. Oui eza kindoki oyo ya basonge awa na kabinda kende na kabinda wana kindoki wana ezali onazoyi biso biloko ya clair nzambe asunga biso tozwa musolo tokende na kabinda mabende bandoki baza kuna ebele il faut tokende na bonzambe okomona bakobando expliquer oyo ezakisi ya boye oyo ezakisi ya boye oyo ezakisi ya boye. Merci tokende na pasteur Betu to soutien watin to dévoiler bato Bukavu na kini kuna to dévoiler to yepesu na Bukavu na Rwanda pe na Okota po déjà na zalaki na bimi
mais pasteur beto alobi ke tozo zonga lisu Rwanda tozo kende Rwanda toko kende na pasteur beto tikuna toko dévoiler pour boyeba que Dieu agit to banga mutete tozo loba trompette yango biso tozo beta ata bo fingi ngai problème ezate mais biso to sa musala ya tata pour biso moko peut expérimenter makambo wana papa mba mutu pena tindeli yo courrier pena na carte bancaire ayebisi yo kota na loge signé tiaka impact sa makila siko swenga na kota ayo ndimela pasteur nga biso na kota kyango na komi pe ozomona olinga koyeba olinga asset fana bani makamne na basi tala lelo nzambe nga pamboli me ngamoko nenga na yeba keza nzambe te déjà na tengami oui côté la pasteur bongote côté la ka Jésus côté la ka oh mundibo bofana ka no diacrété côté zalaka na confiance à Yesu masi ata yangate po yebi ngato yebi pasteur wana te yo la na butu makambi yake na usala yo yebi yangote ozo côté lo ndiro comment quel est témoin de Jéhovah comme ça pasteur la bino kaka ke ako mi benga siko témoin de mon pasteur. C'est triste avec l'église d'aujourd'hui. Jésus plaire na trône naïe. Muta même c'est amninga sanctification te hein. Et encore ya kanda. Muta même c'est amninga sanctification te kanda spirituel et latingai. Bolimbisi pasteur zaki kan kanda spirituel hein. Na yoki. Na bito se bien ezo mata. Yango wana nazo ebiso ke ba kobela liboma. Prière na ngai mikolo yo batwana ba bela liboma. Yo kanisa na pri na église to komi na ba PD. Yo kufela amte. Prophète PD, pasteur PD, diacre. Ah. À suivre to continuer ngo to continuer to ba conséquence na ezo sala pe na mboka na biso. Ezo pesa kanda. Jalousie, quelle babi ozala ba jalousie papa. Ah, jalousie ya nini ya mutu kao ya zombi. Inangena tu ya occasion ya Europe. Nde jalousie. Asomi na mutu kana chasser te. Mais papa na bango bazonga nde soki baboy bakobela liboma toko délivrer bango. Mais papa na ngena tout lelo comme ozo ça un peu confusion avant to kita to comme na suka ya émission na biso. Oui. Tant balobaka ke bozo ke la zo apo hasard à réussir. Récite tes amis on ngena tout na bino réussite papa na ngai. Pour nga penza ma inspirer nga sur le mot réussite. Na repesa on na yo kananu ya yo. Soki na lobby réussite. Qui na réussir. Réussite na ngai na ko définir ngo nzambe nde akoyebisa ngai ke mwana na ngai oyo a réussir. Aussi longtemps nazana na se ya mokili na réussir na nte. Gloire à Jésus. Nazo bunda pour na réussir. Ndenge bi besoin c'est que tozo ki mambangu pour être couronné à suivre toko continuer à réussir tes années so nous to réussir so ko yemba ni réussir te to so ko ozala atos tu ba pété ko zui ba chapeau là ti atani te to so zela to zala couronné so ki Yesu masi a couronné biso mkolana to kutani ngai na pasteur Betukuna na maman Maria Piame na papa Moïse Piame na Mosakoli to la papa to réussir na musala oyo to sala na mokilase nzamba couronné biso. En tout cas, tant que tu as mon mokilase, à tout moment la mituka ya cher. Ata bozo tambola bo bando imiter bato mokili ba chipe soki 30. Wa ndere toi. On réussir te. Alors c'est écoute, mutape c'est une vraie définition des ali Salomon. Oui. Salomon a vu nyonso tout parce que mon kota Congo aleki Salomon na mbongo. Balobi ke reine na wuti kuna aye kota la roi Salomon. Akabo bilambo oyala tisaki ba travailleur na ba tunaye ya lokumu o batambola kine aye kokuta ngo na ba sentinelle ya Salomon na porte ba lati bilamba wana. Balobi ke reine a piqué la crise. Akamo lobi non nakuta na mtabozwa modèle haute. Salomon a 1000 femmes. Yo so ba sera na mais Salomon yebana ki ba combien on tina ba komi sans compter ba concubine alors que na souka alors que à définir mon récit tout est vanité c'est que na réussite ni on se pas bon yo zo gagner so réussi par rapport à quoi ba OK le zo par rapport ya quoi to bomba mabe na ye mutu lokola David nzamba zui mabasala ki atango na Bible biso to so tanga yango ya yo batanga te. Ah mais franchement papa nous sommes arrivés à la fin Liloba nanga ya suka na bengi bandeko nanga nyonso ba Kristo. OK. To prier pour l'église. Amen. To komi na ngonga suka koza batu oyo basi ba koteli biso
na kata sacerdoce bato mabe prière na ngai mikolo oyo pona sacerdoce pona ba pasteur oyo baza kosala biloko aboye babelaka maboma to délivrer bango retour te na koloba retour te po bato babandaki retour basi babebisi retour wango me ngai eza liboma kaka po na Swahili balobi chungu ya shetani haikwaki na mfiniko. Chungu ya shetani iko na mfiniko. Donc indoki ya satana ezalaka na mfiniko te. Ezalaka na polele. Donc satana ye moko kaka akopesa bango maboma, akopesa bango ba cardiaque bakufa po basunga biso tozwa lisusu témoignage neti nga bolala posa ba témoignage belé ka ba mba yesu na les Nazaréens ko témoigner que non ba non mona nga na nosa na kisi. Oui ya mibale na komisi nzambe pona contact na mission oyo. Amen. Nzambe apambola bino na batu nyonso bakolanda biso. Nzambe apambola bino bato nous balingi bazwa yo na téléphone papa Betou pona yo ndengo za na Bukavu numéro nanga téléphone eza 080 plus 243 81 46 37 91 plus 243 81 46 37 91. Ya solo papa Betou promettre bana nzambe to kokota na bisika wana lobi poto kende ko tala to vivre réalité preuve à l'appui dans les Nazaréens à la preuve à l'appui zalaka ya koloba loba boité tout ça la preuve à l'appui allez-y comprendre que si il s'est glissé parmi nous et le bana monsieur nzambe il s'est glissé parmi nous bato mabe bandoki balati kombo Jésus les soins du bosson kolo chaque jour à bien plus de 365 fois dans ma commune chaque jour nazo la muka parce que année moko ça na 365 jours alors na kati ya bible soko tali combien de fois nzamba lobi ne créer ça 365 fois chaque jour to robanga binoté to robanga bambongo la binoté eza zuwa te mais passe ba am obino bozo bungisa mutakufela ngane kulusu Yesu mutakufela sœur wana ne kulusu Yesu metala ne mosala nzambe ko mosala yango nzambe alobina makomi bana nanga bokei wapi mutema nzambe ekomi obeta azoluka yo nzambe ana longola kiyo na pasi apesi succès lelo baluke liye okomeli ngando nzambe wana longola kiyo na mpasa alati yo costume obanda ko lata ba costume na minenet bakateli yango na banani nzambe ana pesi yo forme okomi na forme obaluki lolingo ke nozwa plus nzambo apesa ki ngai longo linga na ngaba apesi ngai le Nazaré ya kotisi nga na monde entier azanga kopesa ngai mbongo azanga kopesa ngai voyage azanga kokomisa ngai bisika bino bozali. Je crois en Dieu pasteur tozonga na kati na Yesu Masiya ça fait mal. Que Dieu nous bénisse, c'était juste colère sainte comme dit les autres, rien d'autre. Naxé na moza na l'homme sous je vous aime beaucoup. De l'amour du Christ, appelé si Dieu a convaincre Bino Bobenga, pasteur Betou Bobenga, Yebotou na Yeba réalité. Ayebi maramobela, ouais. Ayebi azana sandou na maramomtema na yeoyo. Mais restez branchés sur le 3W Nazaréen. Je salue mes enfants qui sont à Kinshasa. Bato bazo kambali Nazaréen kuna nzamba pambola bino nyonso tu na lingi bino mingi ba pasteur tout ya les Nazaréens na kat na Kinshasa nzamba pambola bino et puis na pesi merci mingi na ba na apôtre Albert Koko bisika zali nzamba pambola ye na docteur Alfred Kopesa batu nyonso tu o balinga kangana ba balinga ngatinga na linga bino mama Mariam Piame tu es ma maman ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alo